Mutu nyonso asala émission loba mabe pona ya Gabi mabe zaka ofinga mutu te so déjà o aza yaya na osali débordement de langage ya des manquements et le revime sali ya koboya makasi toza clair za émission ya ibutu o famille nyonso batali ba pressa ki yango te bi famille pe siliki ba si Gabi oh est-ce que yo batuno ba kanza biso to kunda mutu po mambo na bino toni et puis c'est famille kanda lele bonga rozo defo ozo bimisa maloba ya Gabi no natine depuis kala so boka na tanga mama bomonaka mama bango ya ba lela ya kati est-ce que zo sala ke bien te so azo ya kutu ya makasi po ebike bande ko pe bozo yaka moyen pe afanda na ndaku ezate mais bah, on sait que vraiment ça répond peut-être pour l'extrêmement cocaté. Contribution muto boya contribution eza bien te au monitinde to sala ba groupe bongo eza la groupe mariage eza la ba groupe matanga Gabriel en tout cas azanga raté quand des motos baki ndingi aida utozo problème wa kufela grande sœur nae en tout cas pena to loba ki on atanga na loba ki on gabi mwana azangi sakate kombo na ye na liste ezanga raté ça ya mariage eza ya matanga kombo na ye en tout cas ezanga raté il faut pena to beta sete to contribuer pe eza likelemba mbongo to tsaka na ba matango o to contribuer apona baninga eza ngote on ba kundela ba famille na bango eza na otenga msuna koza problème bino bo contribuer bo pesinga yango de kundelanga mutu tete Gabriel asa so likambo eza so moni alobi soke ebimi asilisi soko moni na alobi te seka zano na likambo na mtema so alobi na alobi lo déjà asilisi et puis atiki pe abosani pour di bon azara bongo toyeba soka shokaka batu to batu pe ba shokaka to pe batu musu ba shokaye to pe mamso loba est-ce que ezaka choc to eza sepelisa le batu te choc eza choc ba choc ezali te choc eza mutu akoba likambo ya msobi a sepeli singa te mais to pesa ngo ba pete ya choc te internet et baby ozo comprendre so tali la plupart batu ya ba touchaka so tali bezaka batu na ye au famille on s'en charge dans la haie ou les qui n'ont côté aussi la ouais la langue ok Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, parce que dans cette émission, comme les bino, vraiment, moi, on met ça tous à la plateau, mais eux, tous à vraiment la plateau, tous à wapi, na matanga, et si ka wapi, tu ko les lana ba oyo, ba zolela, oyo zabongo, nene butaye, na Gabriel, oyo ba kufela ki, tous à awa, na zanga mon côté, na zabongo na nene butaye, na zabongo na yaboui, oyo, to so la par rapport, il y a
L'actualité est obligée à biso, l'actualité est obligée à biso, tout ça. On a sur le terrain pour nous voyez Ninezo Leka et Kendagi Boye, Zongagi Boye. Comment bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne Abino Famille Libota officielle, chaîne Abino Famille Libota officielle. Bon, dans jamais dessus, bon, dans jamais dessus Yako Sakana. Vraiment merci na Pierrot au hasard réalisateur et émission. Merci na Bino tout, internaute partout dans le monde. Bozo Landa Bisso. Vraiment merci. Nabanono Nayaboui, bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Santé bien Luamba. France Luamba. Depuis ton regard sang oyo, yega lelo. Depuis ton regard sang oyo vraiment le kuta mabete en tout cas na yeka lelo. Yega lelo. Obi lelo mais Gabriel attend de on peut akala, voyage, bané tout ça pour Yaya, tous les qui, à premier degré, une semaine, gars, regardez. Tena lelo po na zaipi na ba programme belé ba matanga pe mususu à part ya musala ya ba famille mo ba mambo yake belé nando zelano na se libérer na ba mambo wana na koma libre bona ya bon ya on a lelo. OK, merci. Tout ça bon susu na nene Botaye, bonsoir Botaye. Bonsoir Prince Luamba. Vous avez musique Songa Bisso la position malgré matin mais moi foulard lui Victoria Ndezala. Bonsoir. Aïe Yabouye. Pour la dire sous Prince. Nazipini mais pour robe malili non qui malili na makolo na zipi. OK. C'est bon car on est actualité obligé à biso tuer na matanga. Bato balbaki que nakina question est très important que famille bota boyate mais to yaki jour na to yaki pene bela yo pozalaki pour ezaka ya gaba ku filete zapina yo mais bato ba interpréter ndenge mususu babia ba yebo ya gaba été ba jui 12 ndé bato ba interpréter tout ça boye bato ba en fait boye na comprendre place santé bon to yaki que famille bota non c'est faux jour na mbule beta kit et bon tanga moko beaucoup tengai donc boye singa ke boza toza bato ya boui bandeko baye bon par rapport ya Gabi na jour wana pa Gabi normalement so azoya awa premièrement boye bano oya na force na ye parce que azolingo yo kate ozomona ya Gabi moni kolele bonga kozo defo ozo bimisa maloba ya Gabi no natine depuis kala so boka na tanga mama bomonaka mama bango ya Gabi lela ya kati ce que ça la bien té soit zoya kutu ya makasi po ebike bandeko pe bozoyaka moyen pe afanda na ndaku ezate mais ba osenge vraiment za na repos peut-être pour l'extrêmement kokate jona nande pe mbule betaka malile salake ayaki na yete njoto yoka bien té to ba komi ne ba singa ke baza na tasko boyaki ebele ndena zoki moto na yaki exemple mama 12 te 12 par rapport à quoi 12 années yaka baza ya na bino nyonso tout mutu nyonso asala émission lo ba mabe pona ya Gabi mabe zaka ofinga mutu te so déjà o aza yaya na osali débordement de langage ya des manquement te Gabriel za ya na bisono surtout te na lo ba binote na lo ba binote na lo ba parmi kola ngala na boya nga makambo kozanga kokola pondo lo bioke déjà mabe ya Gabriel za ya na bino surtout non OK moi génération bato biso bato ba internet c'est ça. Parce que la plupart des gens qui jouent à journalistes en fait na koloba. O ba mo benga bato ba chronifoite. Ba ya ki yemo kutu lobby, je quoi lobby? Lobby. Abi ebe singa yi ba prince banani ba ya ki. Ye prince o sakana nga ya ki ngabi ya ki aseki kutu. Yo prince o sakana ye wana pazo ya ye prince. Salé la yo no. Salé la ligne. Abi prince o sakana nga ye. Ngabi prince sa insuni. Ebe singa prince finga nga ngapela seki na nga ikat. Abia babi senga bayaki bango nzo babina nga yam sabini bonyoma somo ba pesa ki information abia babi yam sabini bonyoma nga bia babina ki abi encore yams bon ba mongoti nga bia babina ba mamulu ba lobby to seki eza pona bongo te ba les ondes wana batika batu c'est pas bien aza yaya batu tout o pa kufi aza yaya batu nyonso donc c'est ça c'est vraiment bien eza c'est vraiment bien vraiment tout que par rapport à la réalité oyo mambezo bezobi matanga tout le monde qui a baki aboy mambo cotisation après aki kondima après tout le monde sous aboy par rapport ya nini te liboso aboyaki mais tangu
ba mama top ba ya Nicole Bakata o bazalo kwa bandeko na ye aza mututi balande na privé ya boyi ba conseiller ba bisete tika ayokaki eloko vime sali ya koboya makasi toza clair za émission ya ibutu o famille nyonso batali ba presaki yango te bi famille pe siliki ba basi gabi o est-ce que yo batuno ba kanza biso to kunda muto po mambo na bino toni et puis c'est famille kanda et puis bémission ça mon moment ba sale zomi maman nyonso c'est salami soki to tie jour wana parce que batu ya misala ba moni que lundi mardi et ko permettre batu te bachango lundi mardi te po eloko mo ezozanga kokoso non yango pesaki surtout ya Nico ou tu les kam te pesaki kanda il y a pas na master ba mo libano atindaki tindaki mo ba parti wana Nixis mais they are very charm they ni boy ah et la musi ba repo ba méchant de ba saka gabi mais aussi malala na ko si malala wana te entre ba fashela ki mabe so nino mabe oyo alobaki mais kasi ko ya ko loba o me blo mususu e fala loba table musu a épargner ata mamba ba contribution azongi susu o contribution ko tuna micho ezo boate batu ba ocha chindika chakal batu musu ba ocha lokwa balingi te batu ne batu ba ocha mingo batu ba ocha mukie toza batu eza contribution humiliation eza humiliation prince mutumo famille mutumo te ba olinga ngo ta bui amona te abui yaga be omono te ozomona ki eza contribution humiliation c'est ça yango aboyi mais na fois juste moni awa sepeli pendant la contribution ya ndeko na Bellevue le bien vraiment na motema moko tout ça abia ya mema na motema moko et puis ozwango mais oui asa na problème na etazan ndeko na ye ba bon moment ezebele prince internet ite je suis kingani na je suis te kabola batulelo oui soit d'ailleurs peut-être le ben ndeko na ye onde na sepele na ngote yango tende ko sala baka bwana omoni vrai ça qui bomoto na bolingo eza na lina lobana ya bui bien ina décider pona ya bui ya bui alobenga mabeme ya bui wana pe bola mumo pe ezo ganga ne babenga ngo bolingo bolingo eza te mama zui ya prince osani ngelo mwa mabe lelo mama na bosani te parce que to uta to za ba place to uti c'est ça tout ça ba place to uti est-ce que non kabona ne kapone loko alobinanga te peut-être ça na kuta na ndeko na koloba ne ka mbala sima sala ka yango te potanga sala ki yango sepeli saki ngate ou sepeli saki batu te mais yango te ndeko sala to kabona mais le contraire batu ne ba memela ki yango loko Bellevue mana Gabriel oniat le lotiliwa na problème nini ko eza na makambo batu bakabwana kana bango eza na makambo batu bakabwana kana ngo eza ezali mais wana te quand même tous abattu c'est ça OK vraiment par rapport à Ibutu kaya matanga te on ke matanga ba benga na abattu te au moni eza fait bien pona nini aya te po akoyiko ya toza na bana na biso yozo ya matanga jour no yaki po monaki bakoyo simbe boye et ça peut bien te comme Gabriel bande connaît ba simbe boye toza bato esa kitoko te on na ndenge pe bien kaka ya na été poko ya na ko ya nete o changer na ngolo auto moi peut-être ya pété pour ça kitoko te yo ndeko no akufeli être cher na yo azape le roi ya no azolela yo ye na be mission moko be po o sa lokolo dîner o humilier o critiquer lo ba ko lo ba après yesu ko lela na wona yo ko lela nete wona yo ko chola ete tame ko ya te chola na musika continuer ma bêtise na musika c'est ça qui va voir sur privé ou eza conversation à deux personnes et biminde ba compte ya de pesa ki mama top abena mama top acha na profiter na message ba te bele bazo condamner mama top asale le côté elo kwa nena fani boye prince yabu ya binanga nene na groupe na zate zo ba audio wana chaba yo kama loba nga parce que nga na zate so mama top a o me makulu swani asale le côté so be mama top acha ka ngote ga bipa nga moni mabe so mama top amoni ke pas blessé pe ndeko neta boya loba lo bebele azana likambu ache ba audio ba mama top acha ki ba audio te lokola kaka yibutu pa azana groupe alinga pe kaka lobake makambu atande bobake fallait pas mimi ata mimi ka bonga betela ki mutu moko ete mutu na nga bomba te engeka ke panzana batika mama top tranquille asalika onde ko na lobaki comme message c'est loko bako batu bomone ma top mabete entre ma top mabatika salelo ngabo ba wa Ibutu tango ya gabazo ko s'adresser na Ibutu c'est tatina ki on pa na ngai atini pa na Ibutu oh tozala ki na yeta nga sali yango atini pa na ngai yana na tindela yete na chango na be mission ayo ko na be mission beze teza mambo beze te batindele pona nini eza ko tindele te te batindele te eza batindela ete
il y a école bango na télé so faut atinde na privé pour est-ce que il y a linga privé atinde linga bité soki abinanga soki bato ba émission ba soki sali ke bato bazawana ba tchango c'est ça ça m'a baisé c'est donc nous n'appelle monsieur que nazwa yabu tomoni présence en awa ndikona yo contribution pe ndikona bino Gabi Boy contribution na bino ba artiste Prince amoni makambo eza pina passe na mawe pona kolobela makambo ya contribution moto aboya contribution eza bien te omoni tinde tosala ba groupe bongo ezala groupe ya mariage ezala ba groupe ya matanga Gabriel en tout cas azangaka te quand ndemo tolobaki ndenge aida uta ozwa problème akufela grande sœur na ye en tout cas pena tolobaki atanga na lobaki ngabi mwana azangisaka te kombo na ye na liste ezangaka te eza ya mariage eza ya matanga kombo na ye en tout cas ezangaka te il faut pena tobeta sete to contribuer pe eza likelemba eza lokwa likemba eza lokwa mbile etelaka partout na era likambo ya yo ya tsaka po anite ya ye yo pocha eza bongo yango moni ke tozotia omoni bambongo totsaka na bamatango o to contribuer pona baninga eza ngote yango bakundela ba famille na bango eza na otenga bu suna koza problème bino bo contribuer bo pesinga yango nde ekundela nga mutu te eza ka loko eza ka signe mo ya symbole ya olaksa muninga ke en tout cas tozaki na yo to contribuer pe pona passe ozaki nango yango to tsaka donc dans le sens wana mais eza passe so muninga oboya ke eloko bino bo sangiseli muninga boyango est-ce que c'est sengo te et a passe no to kata ko tsate to continuer ko tsaka te a petit ils ba $300 te eza problème te ate za $100 ate za $10 ate za 1000 fois il faut zwango po yepa contribuer na ba o ba biso binyo soto zo alika o tsango pena kokoso tindika tsaka te bazo pesa te pesa ka bazo pesa oui tindika tsaka te kuma groupe ba quitter point na lobia on na ba groupe ndezalaka na groupe ndezaka mutu mususu ayebi ke na sina contribuer na makambo esili aseni akite na eti akite to kitaka le mususu okima mo ba charge ba omoni ba groupe peton saka biso mo banini ba groupe leke belé eton saka pe eton saka biso pe ma comme ça téléphone kilo ya on to kitaka eza mutu mususu aboni ki a contribuer ni matanga ngo ele kana ngo ba kite na e ndeti oba ya ba ide zaki jour to laraki lobi na bato bapanzani ayebi ki aso kwa bapanzani makamsi esili na tika na groupe nini mutu akite na ye bakite na ndenga mabete oui zayi bongo conseil opesa na bandeko na yo ba artiste o lelo moi mbilinga ezali mbutu ezali tout ça ekebo ezongi na artiste na bandeko na ngai na biso noso en tout cas tozala na bolingo tolingana pena na bolingo ya solo et puis tobatela pe munoko totikaka bilobela totika kozongisa bato omwe ba bilobela mususu mutu musoko oloba likamu yo kanti osali je lemso moni olobi bweme eza choc otepa muninga ozongisi muninga mutema totika siko makambo wana tozala bien tozala na bolingo tozala na bomoko nzamba linga bolingo nzamba linga bisika makambo eza te Gabi humoriste oyo chokelinga nani yazaka humoriste et puis azakani na programme mutute Gabriel azaso likambo azaso moni alobi soka ebimi asilisi soko moni na alobi te seka zano na likambo na mtemo soka alobi na alobi lu déjà asilisi et puis atiki pe abosani pour di bon azaka bongo onga nde na yebeli nde na yebi Gabriel azala bongo akana programme matamite mate OK likambo pa chokango Pierrot likambo chokango bato ezolo ba ma trop pour tout le monde na ba émission yaka ba choka bato belé Pierrot Prince bandeko bazwenga na mama ba shock wana naso yake okuti bandeko musu bachenga de amiko na pesi réponse pour mama betali ba shock to bandeko bazwa ma réponse wana to yeba soka shoka ka batu to batu ba shoka ke to pe batu musu ba shoka e to pe mamso loba est-ce que ça ka shock to eza CP et CP lisande batu te parce que to lo ba shock Prince shock eza choc ba choc ezalité choc eza mutako ba likambo ya msobi ki sepeli singa te mais to pesa ngo ba pété ya choc te parce que ya solo ya buyi
lelo yo msusu to chata théâtre lelo po comme elongo ya ba producteur aye Abi Gabriel na film oyo naza besoin Bouyi a joué principal monta caché ya Bouyi eza Bouyi ya Gabriel Zimbonga Bouyi ale ou apesi muto ya lingi alongoli kombo ya Bouyi ache mutu mususu lelo lobité producteur ya kolandela parce que le Camerounais surtout c'est na sama isuka suke bimaka Bouyi na film na ngai wana na oboyaka ko jouer po ya Gabi tango boyo ko tia Bouyi OK ko c'est ce que Bouyi makambo vérité ko bima OK nde unaka Gabriel ndeto zalani mutu akatinga na ceinture on ngena zota mo 500 mo 300 et sauver na bana yango babenga ngo choc bako tuna lolo ya Bouyi na TV mauvais souvenir ni Gabriel a saloté asalanga mabe pour filmer moko songolo basenga na tourner Gabriel asalanga yango choc ou le long de tout monde mama di mama akoma zoka bango par exemple on ne sait jamais na souhaité Gabriel salanga liste à 5 personnes tchelanga i prince Luamba kama prince kando balkon na vino ozo luka na motoki boy ya gabazu na place na ache mutu mususu biso tout ebi que ton mère abenga bango ba kenda ba voyage ton ba ya mon enveloppe ka foyaka na place no prince ya gabache mutu mususu le lolo bité liste yo komba ki nga prince Luamba na zalaka ata mboto bano pese soute yango nde choc potala ke mboka wana peut-être na kendaka te na grâce à mère na ngena kende mais gabe trahirnga moi enveloppe wana te moi 1500 so na zoko nga prince Luamba na ngena bakisata mo mukie na ngana zona so meta mabele na mpasa mais ya trahirnga yango wana choc donc c'est-à-dire le quoi ya lobele o mabe le lolo bito poko lobele mo pe ya mabe donc ezaka ke a lobele mabe yo sepela na ngote yo poko lobebe mabe sepela na ngote to bi pete ke batu baloba na mabe mais ça choc te. Par rapport à la sortie médiatique, tout le monde a un bordi trop pas maman top, mais tout le monde a maman top. Te on est à na le répéter sauf que atikane matumbo mingi parce que le lo internet est baby. Vous comprendre? So tali la plupart batu ya ba touchaka, so tali bezaka batu na ye. So tali la plupart ata so to yena ba délaper pour ebike mutu na ye. Tous avaient clair sauter la plupart bateau ya deba lobala comme le mode émission sauter aux ongles ba sera kala otala ka bazara kala ebi ke mutu akilelo no yo mekane boye akoke na ngapi mais mingi sauter yata na lea mutu akala sauter yata na mama top mutu akala sauter yata na bela mutu akala dans la plupart bateau ya gabi msusu aloba na émission ba komo na ba mingi iraka bateau ne akala asala ngo point pas ebi ke baza famille je pense pas que mon aloba na ndeko nanga au silika moche la nga rankinte o mona mabe moche la nga rankinte ozo comprendre te lo ma top wana abeke ma top ana mama kambu yo azima kamni ma top ana ma top ana makambu te to ma top abenga aseki to tanko amoni appela ma top mo ka bando seka ma top ko na lingi boete pour internet baby yo ko lo ba boye me muto ye bateke exagé muto machanga na minati batu musu bakoti ba bando finga na lina ngai te parce que mon ndé comme mabe mais muto ko ye bate bata maweli sambala ko Gabriel also ma top mabe oyebite nini leki na se ya sali blague ndeko ne pas sepe na blague wana te asabe na ngote po mona mabe mais vu que na internet ndenge komi muto ye bateke za blague alobi mabe e ko choquer peut-être ma top excusez ko sepelicité dans quel sens dans le sens on a c'est bien tongo qui na suka émission na biso ya Bouyi olobani pona suka émission là on kambo lo baté pour histoire na matanga ti toza matanga lo kana loba bon non singa kana Gabriel alimbisa so muto ashoka kia so muto pesa ke moi passe mon mutema à propos ya mbongo ya contribution ya matanga pour ça ni comme susu muto aroloba moni ande ba bien su famille ba sepela été na mambo e loba mi wana po moni ba mbongo to tsana obandela ngo yango te kundande kwa Gabriel azabo et azana moke mbongo te muto ekunde moni ba mbongo to zo mbongo na msozo bande ko ba Orlando osomeli bango bia olesimo esinango donc alimbisa ka mutema azwa mbongo aboya te andi mango andi ma contribution so aboya te s'il te plaît Gabriel na biko Orlando nga en tout cas ko boya contribution o te nzima ngo biso bande ko to peso na motema moko ko boya te ngone ngala lo bakaka yani minera ya bela minera ya bela andimi te kasi andimi ya belle pour belle fille zaina groupe te elle aime sous bon andimi pe ya belle fille ye monga ebitina izaki akakia ya mabi ya belle pesa bongo
Et puis ça bongo. Andimi abela ema ebitina. Donc akaboli wana pa muni kamana ebiso bakamana eta boy. Nzambe. Te aozwa aza mutu ayoka pe. Malgré Kanda aozwa. C'est bien, merci. Otaye, Tom Souka émission. Programme est Programme est vendredi. Vendredi dans la grâce, veillée mortuelle. Samedi dans Saint-Joseph. Donc, Tozawana, Kandina Oloba. Warouya Roulela Nabiso, Nzamba Zwalokum. Opa Royate, le rechanger dans mon télé, au pour ya par la Mukate. Et mon kilpe au Soukate, la vie continue. Kaka. Il y a un côté aux 12 heures, il faut beaucoup féliciter. Pour nous, on a occupé la contribution. Gabriel. Contribution, Gabriel. Contribution, Gabriel. Groupe Salami, Gabriel. Mais Bota est dans 12 heures. Il y a 12 heures. Parce que nous avons un massalanga. Nous avons un massalanga au bazar à télé. On a bien biso na bango to fonctionner. On a peine bien micho ba salé langa. Mais peut-être ça est-ce que dans monde média boy. Premièrement non tant ngolo ba question les ongeli ka yomo ko sali ni ponanga. Merci pour la question. On a peine dépend ngona mutuku tuté. Ce que ta ke bino bando na ba groupe WhatsApp mais na ke boté ya boya. Te ko sa groupe WhatsApp te. Te ko sa groupe WhatsApp te. Soki bolingweza ezaka groupe WhatsApp te. To ebi ke ato okutana ndo na msa kufeli. Te ata 0 fois 0 fois 0 fois yango. Boté ya boya. Yo meki aboyi. Te kada yo. C'est merci. Il y a solo la reste à boya. On va le bon tout ça sur groupe WhatsApp botaille. Tout ça va bon. Voilà, mon salaire n'a pas quitté. Pour quitter zéro pamba kuna. Ah non. Voilà maman souci. Batwa quitter tenga na groupe wana. Nzamba lola ngana kotela mutu te na kotela mutu te batwa quitter. On comprend te batwa quitter ki erni. Wana déjà ba pesi ba mbongo ba quitter nanu ba changer te ke ba koma matanga ya ba Gabriel. Ya homoni batwa kitaki. Oui, bongo. OK, merci. Tomi na suka émission na biso vraiment de tout na matanga awa boki programme de Pesami vendredi dans la grâce, samedi na Saint-Joseph, samedi na Saint-Joseph. Quand des ala ba fan ya Gabriel, obolinga Gabriel pour YouTube ça partout même na Kinshasa. Bolanda vraiment. Donc il y a juste cette chose vraiment éclaircissement manqué par rapport à ba voice et bimaki tout ça vraiment. Merci. If love is crazy, love is funny. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 229. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël
Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour tout suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 José Baïla na jo solaka na bana ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekoma kate oh mais baza ni kuyiba ah na rembi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa ki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Njili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza na tena baza point noir JB Service ezali soki wana te angolais nali te nanga angolais JB Service etat eza musika azubetaba papa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo, azo sale,
Zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bya bisenga senga nsanga londa ye. Nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bya bisenga senga nsanga londa ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yoyo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yoyo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo
oyo naza koteya yende zamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitino Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.